masisi bazaka ba pays différents on a la traitaka ceux qui batindi ba bongo na bambongo na bango na envoya ka bango ba kisi nanga ikendaka partout maintenant naza na besoin ya kolobake yo moko o lukelanga mutu o azana ba démon na mutu na ye to ça la démonstration ya pouvoir on Nzambe atiaki na katikati ya mafuta oyo oyo produit oza na katikati wana yo moko nde kolobanga na kolobate. Donc bon contacter biso produit yango yo donc babi oyo yebi ke non ozaka mvute donc bakanga yo baligota yo basiete la yo donc produit yango yo soki mutu alobi ke ngai ndenge naza awa basi batenga na se ya mai na étoile na ngai epelaka te mais soki mutu aza besoin kosekwisa étoile na ye oyo bakunda yango na mai ya koloba ke étoile na engenga neti fali ndenge aza na top lelo oyo nde solution nango eza tika boye oyo nde solution te oyo nde solution nyonso oyo ende olobi don nyonso ba omoni produit nanga moko oyo omoni bamso alobaka basiete la yo basalela soki nini oyo so ozwika oyo mulangi yo kaka ka oyo ndenge omoni wana oyo elisampu pardon zwelanga yango bien mulangi oyo kaka omoni mulangi oyo soki mutu aza na demo ou soki oyo bademo emataka bato na mitu omoni ka ndenge eza awa bademo oyo emataka bato na mitu soki mutu oyo azobela yo moko kobanda eza problème mpe kozala bien makasi mutu oyo azotungisama na hémorroïde oyo ebikaka te maintenant solution nango nde eza awa parce que baproduit oyo toza na yango eza ya kobricole te parce que biso Nzambe afavorizaki biso na ndenge tozwaka bakisi na biso ezalaka contraire na bato oyo bakanisaka problème ya kobota oyo amoni ki soki azwi zemi elongwaka nango esimbaka te oyo deuxième oyo oyo donc yango nde eza soki mwasi azwi zemi ezosimba te ezokanga te ezolongwa nango maintenant oyo nde solution sango ata mutu aleki ndoki ya ndenge nini ya kolobaki akei epai ya bapastere epai ya baimamu kindoki wana ebimaka na nzoto te tochango mabien oyo na oyo presque rôle moko mais omoni oyo rôle nango eza kolamusa étoile oui soki étoile eza kobloquer mais oyo efongoli oyo désenvoûtement bongo oyo rôle nango eza kindoki soki balesi mutu kindoki mbongo ekangamaka te na maboko soki azwi kaboye azwi likambo oyo eleki na mbongo oyo azwi baprojet nyonso azalaki nango ezokende te solution nango eza awa. Bienvenue na ba très cher internaute ya chaîne YouTube na biso Spiritus nga bino Moustapha Malembe ndenge na bisa bino bomesana na nga bayo bayebi ngai déjà bamesana na ngai chaîne Spiritus ezali pona makambo etali spiritualité kuna tokobanda kaka kolobela makambo etali spiritualité pona nini po balobi to biso mingi tozomesana kolesa nzoto mais oyo esengeli na biso tozosala yango te spiritualité dominaka physique ndenge balobaka towelela nanu kolesa kati nde libande kopesamela biso mingi na kote wana tozolinga mingi kolakisa bato nanu oyo bato bayebi te nanu oyo bato bayoka te toyokaka déjà tomonaka déjà spiritualité nde nini spiritualité ezali socle ya vie ya moto tobeta masolo na imam Hassan Abdul Rahman oyo tozwaki l'autre fois na volé mosusu pona nini mboka ezobonga te selon spiritualité mais lelo ayesu na volé mosusu pona yebisa bino ke azana makambo ebele oyo photo solo na ye nanu to sololité toye lelo na deuxième volet na ye ya makambo mosusu lelo aye vraiment alobi alakisa nanu spécialité moko pe azana ngo parmi maye o ya yebi na yango na kolekana na kopesa ye mbote Imam Abdul Rahman mbote boni santé bien santé qui mezali na ngolo ya Allah qui mezali na ngolo ya Allah toloba nanu l'autre fois to salaki na émission après émission wana yo moko monaki ndenge nini na mayenyoso yo lobaki na ndenge émission lekaki alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala arshafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasimanga ko kumisa Allah le Seigneur de tout l'univers na kosenga kimia ezale pa ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
na mai o etalaki émission na to solo laki elekaki nango bien mais soki nzambe périmètre biso to kende à deuxième vol na yango na wana nde kozala catastrophe wana nde terrible il m'a promis que wana kozala catastrophe et kozala terrible vraiment Imam Hassan lelo yo olobi to lobela voler mususu lelo lobi lelo to lobela mai matali o to lobaka la sorcellerie to lobela envoûtement to lobela malchance to lobela ba maladie incurable pourquoi olingi to lobela masolo wana lelo parce que au moins problème eza awa surtout na Congo na biso toza na maladie ba maladie eza baza ebele nde tozomeka kotalisa bango ya koloba ke biso nzambe a favoriser biso apesi biso mwa grâce oyo kosunga ba peuple congolais na grâce on apesaki biso toza na mwa connaissance ya kosunga peuple congolais na traitement oyo ya molili ya kindoki na traitement oyo normal parce que nde musala na biso wana mais soki otali mai oyo ezotala kindoki eza nini il faut toyeba nano kindoki eza nini na musala nango eza nini na ta tokoyeba signification ya kindoki na musala nango nde tokoyeba ke ezalaka boye mais par exemple koza bato mosusu baboyaka makambo ya kosala badoa surtout entre biso na bamusulman nde tokaka na islam bamzoa bio kosala badoa nde bolobaka eza bidan kosambela mpona moto eza bidan tozoyoka mpe makambo wana mwa mingi mais yo olobi lelo oyo olobela matali kindoki makambo etali envoûtement désenvoûtement babiloko wana nyonso omoni te ke okozala déjà na problème na bandeko no bamusulman te omoni problème eza nini problème ya irtilaf il fallait ezala même temps na ta ntoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ta ntoma irtilaf ezalaki maintenant biso tozala distraité parce que omoni ne satana zo évoluer ozokende place wana onde baekankara ok place onde morbon ok place onde boye onde rosicroix onde nini ozo comprendre onde freemason bazobima ozo comprendre bazobatama lisusu te bazobima nde mais comment expliquer biso bato tozosala mae oyo ezotalaki bonzambe to banda kobatamaka na kati mpona nini na islam bozosala kibonzambe oyo ya solo parce que nzambe azoloba na katikati ya Coran chapitre 3 verset 19 nzambe alobi inna dina inda Allahi al-islam nzambe alobi ke ya solo koza ata religion moko te oyo nzambe akosepela nango en dehors ya islam mais na comment expliquer biso nde nzambe azosepela na biso mais comment expliquer spiritualité na biso kozala moke nde ezopousse ke awa na Congo spiritualité côté ba musulman eza makasi te parce que eloko nyonso eza bida eloko nyonso eza mabe eloko ozo comprendre na ko peso exemple est-ce que pour na mutu kozwa nanu concentration ya prière ya dua ce qui te kotala nanu bayeba to balobaka o shirki bida boye na boye wana nyonso d'après nga nazomona ke connaissance nde eza moke mpona ezoloba boye omoni ndenge tozalaka awa na islam tozalaka na nzela mibale nzela ezolakisa neti position mibale koza motu oyo atangaka dua nzela te eza neti nzela nde bato balobaka nzela mibale islam eza nzela mibale te ezolakisa toza façon mibale ya kotanga dua na façon okorige mpo toyebi ke islam ezaka na banzela mibale ya malamu na ya mabe eza wana yango te po comprendre eza lingala toza façon mibale na katikati ya biso nano bashere toza na façon mibale koza motu oyo atangaka dua na mutu oyo asalaka dua kotanga dua ezolakisa nini eza mutu akoti na bauniversité atangi arabe ayebi yango amaîtriser bien azotanga bahadithi azotanga n'importe une place nyonso ya Coran azotanga yango en arabe même dua azotanga yango en arabe maintenant aza mutu ya kosala dua te azotanga nde mais ayebi dua te
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez notre différence c'est ali ya muto azotanga na muto azosala. Donc ndé na comprendre le bique. Otanga eza boye. Muto atangi ayebi arabe, vous comprenez ayebi nyonso na arabe. Maintenant même Coran ayebi kotanga, maintenant droit ayebi te. Vous comprenez? Azotanga ndé yango en arabe mais koyeba droit. Koyeba droit ezolakisa nini? Mutu oyo asalaka droit. Ya liboso mutu ifale ayeba nanu temps ya kosala droit ezata nini parce que eza bata nyonso te ya kosala ngo droit nako peso exemple soki otali dhuhuri eza na air na yango fajiri eza na air na yango nde nzambe apesi biso bata oyo ya kosambela mais comment expliquer bata ya droit il fallait mutu oyo asalaka droit ayeba bata wana nyonso. Excusez, droit il faut yebisa pe bato droit eza nini? Droit eza roza na moi confusion droit eza nini? Droit eza losambo, eza prière. Par exemple, eza ba invocation te, eza ba incantation te nde toyokaka pa na bino ba musulman ke droit ezali ko benga ba biloko ewana eza yango te. Te au moins problème eza droit eza neti mutu azo senga nzambe eza communication ya mutu na nzambe de droit wana. Okolo bate eza losambo eza un problème te. Okolo ba eza sala eza problème te. Maintenant ceux qui total sala nde oya 5 prières mais ceux qui okeye na ba hadithi mosusu même ta droit ezokende kokota na losambo. Maintenant eza makambo ya connaissance ba o ba yebi connaissance nde ba koyeba makambo wana mais pas bato ba yebi connaissance ya religion te ba comment expliquer droit nde kende kozala sala eza makambo ya connaissance. Maintenant mutu oya tangaka droit eza mutu atangi madras ayebi kotanga arabe ayebi kotanga Coran. Maintenant mutu oyo asalaka droit eza mutu oyo ayebi nanu temps oyo kosala droit. Vous comprenez? Tant tel eza kotanga droit te. Mais ça rappelle faut tanga appel il fallait ayeba. Vous comprenez? Kotanga pe zo intervenir na makamba pratique. Nako peso exemple mutu atangi Coran na hadith asuki wana. Maintenant ayebi te mais approfondir la connaissance et la droit. Est-ce que vous comprenez très bien? Dès que mutu atanga ka droit na mutu asala ka droit baza différent. Mutu oyo asala ka droit pe akoki kotanga droit parce que asi ayebi arabe asi ayebi kotanga Coran. Maintenant oyo mutu asala ka droit ayebi ba programme nango nyonso. Eza neti musulman ayebi bangonga losambo ya fajiri dhuhuri ansri maghribi na ishai. Vous comprenez? Eza lolenge moko na mutu oyo asala ka droit. Ndio moni mutu oyo asala ka droit oyeli elbete ero to kosala droit te to sala intel parce que asi ayebi asi a maîtriser. Mais mutu oyo atanga kakaka ayebi droit te soki okomeli to sala droit mbala moko bosali droit. Au moins différence za wana parce que ayebi te mai oyo etali spiritualité. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais aux gens ba mosusu bazolo bateo shirki bida parce que ba yebinde mai o etali droite. Nako peso exemple. Nzambe alobi na katikati ya Coran. Alobi ke وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Vous comprenez ما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. زمان بيك akitisi Coran. Oyo Coran akitisi parmi ba verset, parmi ba sourate ezomi na Coran eza guérison et pas ya bandemi. Eza ba sourate nyonso te ba verset nyonso te. Nzambe alobi ke nunanzilu minal Qur'an ma huwa shifa minal ezolakisa mwa ndambo oyo ezwami nde ozomona koza ba verset oyo ezokende ko guérir ma etali kindoki koza ba verset oyo ezokende ko guérir e oyo etali sajara parce que Coran ndeza livre ya liboso oyo etangisi connaissance nyonso connaissance ya banzete ezwami na katikati ya Coran. Coran ezali livre oyo etangisi connaissance nyonso ya koloba ke mutu a vivre bien. Magie ezana kati polobi connaissance nyonso tolo banano po ba musulman pe ba benga bino boza ba magicien ka bino mo boza ba féticheur ka bino mo donc makambo ebele donc tango yo zolo ba ke Coran etangisi connaissance nyonso ozondi make na kati ya Coran magie ezali. Au moins na lobi nyonso ya koloba ke na lobi ke Coran eza livre oyo ezotangisa mai nyonso oyo ezopousser ke mutu afanda bien liboso ya Nzambe.
ozo comprendre afanda bien liboso na nzambe na oyo ezotala spiritualité na nous parce que comprendre nga très bien kora ezotangisa moto akovivre ndenge nini awa na mokili mais après kovivre awa na mokili na kuna au-delà na jour ya molkiyama moto oyo azosala bien akokende wapi na moto oyo azosala mabe akokende wapi nde mai oyo kora ezotalisa na kora ezotalisa moto akosala ndenge nini santé na ye ezala bien parce que moto oyo ayaki kotangisa eza lisusu prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nde prophète alobi kul marda dawaun kul marda dawaun maladie nyonso ezalaka na guérison nango ezalaka na kisi nango prophète ndenge azoloba kul marda dawaun le prophète alobi ke maladie nyonso ezalaka na kisi na yango ozo comprendre maintenant bato oyo baza la connaissance ya koyeba maladie tie aza chere bayeli kaya koloba ke moto aza na jini ayebi yango te akoguérir ndenge nini parce que ayebi te maintenant moto akosala akoguérir moto wana alobi ke oh wana eza shirki amoni yango shirki parce que ayebi yango te est-ce que comprendre nga très bien en même temps que eza parmi babiloko oyo ekopousse ke bachere baye baconnaissance wana oyo ekopousse ke esunga bamusulman mais soki moto jini emati ye après jini komata yo chere oyebi connaissance ya kobimisa jini wana est-ce que bakende na ye na nini epai bapaster bakende kosalela ye au nom du père et du fils hein cher ça c'est très grave il fallait toyeba musala toyeba doua eza nini cher toyeba importance ya doua problème eza nini maintenant koza doua cher ya oyo prophète atangisaki ozo comprendre na charge ya rappel prophète atangisaki parce que prophète eza connaisseur ya mai etali nyonso parce que nzambe apesaki connaissance nyonso oyo nzambe apesaki nde prophète atangisaki biso est-ce que comprendre nga très bien nde ozo mona parmi ba cher oyo connaissance na bango eza limité nde ozo mona pe ata na Congo ole ba fanda place moko ba kosala ndenge nini nde ozo mona maladie ebimi awa ba cher bazangi ko bimisa fatwa ba kosala ndenge nini ba bimisa traitement oyo ko guérir maladie wana parce que basa la connaissance en même temps que nde connaissance il fallait bango ba sala tout et tout ba résoudre ce qui kamoko ebimi na islam il fallait solution ezala parce que prophète alobi kol marda dawa on maladie nyoso ezala kana kisi na yango ce qui maladie ebimi yo za connaisseur oyebi oyebi nzela nini oyo ko pousser que on trouver solution oyebi yango te est-ce que peuple eko vivre bien et que ça a la difficulté nde ba difficulté toza na Congo deux hommes la spiritualité ya biso ba musulman eza muke nyoso muto alinga sala eza shirki eza bida il fallait muto atika kandefu nde aza musulman ndatika mandefu nde aza muto atika bandefu en même temps nga kandenga na senga ka chaque jour nzambe apesa nga pe nazala parmi bato bazaka mandefu mais nazu chance ala te nazu chance wana te le long de baki to bela beaucoup plus traitement spirituel ndenge tolobaki yango kolobela kindoki ezanini na tuna yo ndenge lobaki kindoki ezanini avant to kota na maye oyo poto wana ba produit ezali awa oyo ye nango po to sa nini to lakisa ngo bato nzambe asi alobi na katikati ya Coran nzambe alobi na Coran chapitre 2 verset 102 nzambe alobi ke wataba'u matatul shaytan ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما أنزل على الملائكة ببابل هاروت وماروت maintenant ezola kisaki nzambe azotalisa biso parmi bato bazala connaissance bazala kana ignorance koloba ke kindoki ezate ndeko na ngai il faut ozala na concentration ya prière parce que ozala ka distrait misala nyonso ozosala même temps musala ozosala il faut la concentration ya prière ezala wana kobosa nango te omoni bandoki ne bazalaka mutu oyo kaka azokalinga kaka mapa kaka bake koloka ye meneti yo ozawa na kamera nde bakoyokela mawa nde nzambe azoloba ke kindoki ezali
mutu oyo kolobake kindoki eza te wana mokili parce que ezwi ete na ta oyo ekozwa ye nde koyebake kindoki ezali nde nzambe azotalisa biso lolenge kani na ta ya Suleimani ezalaki ozo comprendre na kindoki na ta ya Suleimani parce que bajini babandaki kosala connaissance ya mabe soki tokoti na histoire wana ekozola biso mwa temps mais eza très important nzambe azo confirmer biso na katikati ya Korani kolobake kindoki ezali. Est-ce que comprendre nga très bien na kindoki wana basalaka nini kindoki eza association ya mutu na ba esprit ba mauvais esprit nde bakozwa ta nzete wana ou soit ceux qui djinn aza na connaissance esprit démon aza na connaissance ya nzete wana atangisi mutu alobi ke soki ozwi nzete oyo ozwi na makasa boye osangisi yango boye ekopesa o pouvoir okende kodéranger mutu na butu na ndako interne ozo comprendre nde kindoki wana kindoki eza mutu na ba démon bazwi likanisi ya kofabriquer eloko moko ya kosala kotiango na mupepe soki basite ka kombo na par exemple epa ya bandeko na biso ya basi o bazalaka bamitika kanzoto na bango n'importe quoi bazosala ye suki maintenant nata bazosala ye suki wana ayebi te ke soki ndoki aza wana akozwa suki wana abengi ba démon babandi ko compliquer na vie na ye nde ya liboso ya mibale manzaka pe eza babiloko oyo ezokende kofongola porte ya kokende kodéranger étoile ya motu ezala suki ezala banzaka ezala soyi o motu akobwakaka soyi boye azoma nabwakika c'est normal mais soki ndoki aza wana akozwa soyi wana akokende kopratique yango na nzela ya mabe oyo ekopousse ye vie ya motu ezala détruite dezomona badifficulté eza ebele bato bazolela ozo comprendre mais bazoloba ke motu azosambela pa bachrétien balobi nyonso ezali sanctifié nyonso na kombo ya Jésus et akufa na nini na croix nyonso wana ezali nul et sans effet mais yozoloba ke bakozwa basuki banini quelque part connaissance o yozolobela ekozala pe eza makasi te c'est au moins le problème nzali mon frère wana bamikosaka kaka ekolobaki oyo nyonso eza nul sans effet par au nom de Jésus eza lokuta eza mensonge soki otali nano bibliquement parlant soki okei na Jean chapitre 8 verset 23 Jésus azoloba nini azolobaki bino bokokufa na masumu na bino moko Jésus nde azoloba ye moko Jésus na Jean chapitre 8 verset 23 Jésus azolobaki bino bokokufa na masumu na bino moko mais comment expliquer bango bakokende kopesa Jésus charge wana en même temps kiasi alobi ke bino bokokufa na masumu na bino nde ya liboso ya mibale soki tolobi ke Jésus nde azwaki masumu ya bakretien nyonso il fallait ba pasteur batalisa biso eza masumu nini o Jésus ayaki kokufela nango o esilaki il faut toyeba yango soki balobi ke masumu ya Adam na Eve masumu wana eza kaka nzambe ayebisaki Adam yo okoluka na pasi ngai na yo po tozwa $100 lelo eza pasi eza blague te yaya il fallait travailler mutoki na ebima kandenge nzambe alakalaki nini Adam nande ezosala makati jusqu'à aujourd'hui mais même nini mwasi ya Adam Eve nzambe amodiraki alobi ke poko kobota na pasi makasi est-ce que na masumu oyo nzambe amodiraki bango Adam na Eve kolobake okozwa na pasi okobota na pasi esilaki na ta Jésus ayaki eza ba question na foto tunaka ba pasteur ndenge bazokende kokosaka bato kolobaki Jésus azwaki nyonso na masumu soki totali nano bien Jésus ndeye oyo azwi masumu ya mokili nyonso ye azwi yango eza ndenge wana te après Jésus kozwa masumu wana na jour asuka Jésus akokenda wapi na masumu wana tobeta masolo tozomona eza sujet na ngai tokolobela makambo wana mokolo mosusu lelo oyo toza na baproduit awa soki cameraman na ngai elisambo akopesa ngai biloko wana nyonso wana pesa nga vraiment l'excellent nga yaka pesa biso nyonso obana pesa biso moko masa na nga mandiki mampata oyo azali na assistance vraiment toza na ba produit awa toza vraiment na ba produit awa oyo tolingi tolobela na Imam Hassan par rapport ya maye tolobaki tokolobela lelo to banda nono oyo
Combo nango nazomona antibiotique naturel plus puissant. Antibiotique naturel le plus puissant. Non. Yango ndeza nini? Omoni onengeza awa. Eza solution moko eza mystique. Surtout ezo kende ko combattre maetali kindoki. Ezokende ko combattre maetali kindoki bademo bandako mutu alalaka bien te azwaka pongi te akolobake ngai ndenge naza awa nazwaka pongi na ngai te parce que ba mauvais esprit baza na espace wana. Mena oyo nde solution nango lobiko nango eza awa. Soki mutu alobike ngai ndenge naza awa basi batenga na se ya mai na étoile na ngai epelaka te. Mais soki mutu aza besoin ko sekwisa étoile na ye o bakunda yango na mai ya kolobake étoile na engenga neti fali ndenge aza na top lelo. Oyo nde solution nango eza. Tika boye. Oyo nde solution. Oyo nde solution. Nyonso oyo yande lobi don nyonso ba omoni produit nanga moko oyo. Omoni ba mso aloba ba siete la yo ba salela soki nini o so zika o mulangi o kaka. Ka o ndenge omoni wana. Oyo. Elisa mpo pardon, zwelanga ngo bien. Mulangi oyo kaka. Omoni mulangi oyo soki mutu aza na demo ou soki o ba demo emataka bato na mitu. Omoni ka ndenge eza awa ba demo oyo emataka bato na mitu. Soki omoni ka ndenge eza boye oyo. Soki omoni mutu ba demo ematiye ba esprit. Mena okozwa kaka goutte kaka. Goutte kaka olekisi eka na zolo boye. Olobike demo yo longwa a na kombo na yo. Demo eke. Nga za bezo mutu demo azala. Est-ce que eza ba publicité toyoka ebele na kombo na Kinshasa to mona makambo ebele. Omoni biso tozo sala aventure te eza biloko eza. Ngape na zo boya ke bato mo ba contacter yo lobby eke ba benga ngai baloba komoni mutu na wana c'est un escroc toyoka bato ebele ba leka na ba biloko oyo. Ozala na bango pe na ba émission. Omoni problème za nini mais ozoloba nazo boya te ozoloba solo parce que bato bazo kende pa bato baza ba docteur te. Il fallait toye banano docteur aza nani. Pe mutu o azo bela il fallait aye epa na ye alobike ngai mutu ndezo déranger nga. Maintenant docteur wana il fallait azala na capacité azala na connaissance ya koyeba ke mutu o etungisaka mutu ezalaka boye. Est-ce que comprendre nga très bien? Na pona silisa mutu na ye esila koswa il fallait na zwa kisi entel nde kozala kisi ya mutu pe azwa lobiko nde ya liboso. Yami bale docteur eza mutu oyo bayelieka ya maladie ayebike mutu oyo maladie na ye aza na eloko nde ezotungisa ye na eloko wana esi ebimi na nzoto na ye. Mena docteur aza na capacité ya koyeba kisi nini ou soit lolenge kana ko pousser ke akende ko pesa traitement eloko oyo ezo déranger mutu wana abika nde docteur wana. Docteur aza mutu oyo bayelieka ya maladie wana azozanga eloko na nzoto na ezo pousser ke abela. Mena docteur wana aza na capacité ya koyeba ke il fallait na luka eloko intel na zongise pa place intel na maladie na nzoto intel mutu wana azwa lobiko nde docteur wana. To continuer pour bato bakenda ke pai ya bato oyo bazo mibenga ka ba docteur en même temps que bayebi important bayebi musala wana te. Nga naza na besoin mutu nyonso oyo azalaka na ba esprit ya komata. Mena awa koleka te soki utiliser awa akoleka te parce que naza na besoin mutu nyonso atazala wapi atazala parce que na traitaka bato mosusu bazalaka na poto na traitaka bato mosusu bazalaka na ba pays différents onga na traitaka soki batindi babongo na bambongo na bango na envoyaka bango bakisi nanga ekendaka partout. Maintenant naza na besoin ya kolobake yo moko olukelanga mutu oyo aza na ba démon na mutu na ye to ça la démonstration ya pouvoir on Nzambe atiaki na katikati ya mafuta oyo oyo produit oza na katikati wana yo moko nde okolobanga na koloba te. Donc bon contacter biso produit yango yo donc babi oyo oyebi ke non ozaka mvute donc bakanga yo baligota yo basiete la yo donc produit yango yo bon contacter biso to garder puis mais bon contacter biso na ba numéro na biso affiché au bas ya ba écran na bino
tokopesa bino ba détail mutu nyonso ozana besoin nango a contacter biso et puis imam pa kopesa numéro na ye na suka imam to leka na o ozana na carton o ezali produit AMB rôle nango ezo salisa surtout ba maladie oya normal ba maladie anormale hémorroïde oyo ebikaka te parce que ozaba tu mususu ayebi nano hémorroïde eza nini eza maladie nini pe effet nango ezalaka nini azuka batanga usi banini asangisi ondeki sa hémorroïde mutu akokonsome moya bika eza te parce que ayebi musala wana te maintenant solution nango nde oyo okoleka te soki okonsome kaka okoleka te même na ba question na ngai par rapport ya ba produit ebele bato ebele bapesa banini awa nga na koma obanga nazoloba boye po bato bayebi ke nasalaka ba émission tolekisa bato ebele tomona mpe bato ebele par rapport ya ba produit oyo mosusu mpe ezalaki ba réponse moko fiable eza te bazwi mpe bamonga bato traitement moko mpe ya malamu ezali te ngai naza na besoin mutu oyo azobela yo moko kobanda eza problème mpe kozala bien makasi mutu oyo azotungisama na hémorroïde oyo ebikaka te maintenant solution nango nde eza awa parce que baproduit oyo toza na yango eza ya kobricole te parce que biso nzambe afavorizaki biso na ndenge tozwaka bakisi na biso ezalaka contraire na bato oyo bakanisaka o nakanisa nanu nazwa nini mais soki mutu azwi baproduit oyo ye moko akonsome eza na problème te mais soki alobi ki ngai nasalela ye prière wana nde akosala dépense parce que prière eza orfele te wana efale asala dépense nde ezalaka bongo wana oyo ezali mpona basi oyo baza na problème ya kobota oyo amoni ki soki azwi zemi elongwaka nango esimbaka te oyo deuxième oyo oyo donc yango nde eza soki mwasi azwi zemi ezosimba te ezokanga te ezolongwa nango maintenant oyo nde solution soki ameki kaka akoleka awa te oyo nde solution parce que oyo biso eza naturel en plus tokendaka kotia eliki epai ya nzambe parce que makambo nyonso soki moto atie eliki epai ya nzambe ezalaka sans effet ezalaka na pouvoir te tozosukisa na oyo eza na molangi ya mokie oyo ya molangi ya mokie role nango ata moto aleki ndoki ya ndenge nini akolobaki akei epai ya bapaster epai ya baimamu kindoki wana ebimaka na nzoto te tochango mabien na oyo presque role moko mais omoni oyo role nango eza kolamusa étoile oui soki étoile eza kobloquer mais oyo efongoli désenvoûtement bongo oyo role nango eza kindoki soki balesi mutu kindoki mbongo ekangamaka te na maboko soki azwi kaboye azwi likambo oyo eleki na mbongo oyo azwi baprojet nyonso azalaki nango ezokende te solution nango eza awa soki akonsome yango akoleka awa te kombo nini oyo maintenant kombo nango bazobenga yango cidri maintenant eza basolution ya makasi oyo tosali yango na cidri parce que soki otali cidri prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobi cidri epai baconnaisseur nde bazoyoka nga mais epai bato bazalaka basentiment bashirki babida bakomprendre nga te prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prophète alobi ke makasa na yango kaka prophète a autorisé soki mutu akufi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobi ke bosokolaka bibembe na bino na makasa ya cidri parce que soki mutu akufi bandoki bazalaka comportement soki bakeye kokunda mutu wana bakeye kozwa esprit babandi kosalisa yango mais prophète alobi ke kisi makasi oyo empêchaka bandoki bakende kosokisa esprit ya mutu te ezalaka cidri soki mutu akufi basokola na makasi ya cidri maintenant oyo eza solution ya mafuta 10 oyo eza très puissant oyo eza ya blagi te eza na katikati nango soki mutu ameli kaka aza na kindoki balesa ya butu ya boye ya normal oyo akolobaki basali ye baefe ya kindoki ya lolenge na lolenge awa nde solution akoleka awa te parce que eza basolution eza très puissant mpe totangelaki baaya ezodépendre makambo ya sikiri eza awa mais soki mutu akonsome awa akoleka te
Donc toloba produit na yo ozo rassurer tout que produit na yo vraiment est très efficace. Oui. Na mutu nyonso akozala na besoin nango a contacter biso, a contacter pe ko pesa numéro ya téléphone. A kozala jamais de si. A kozala de si te parce que moi le problème zanini. Bon, batunde ba yebi spiritualité te. Pe bato bazobi kotisa na ba domaine o ba yebi yango te. Deuxièmement, o aza docteur, mais ceux qui ba ye na bakaboye azo traiter yango bien te. Azo kendeka azaka na lokoso mbongo mais traitement eza bien te. Tantôt ba yo lelo yo. Mais non problème zani ngai na senga kambongo. Oye lelo corriger ba o ba zala. Na senga kambongo na mutu asali dépense na ye na ma o e pousser ki asala dépense azu solution. Nde eza ndenge wana. Nga ndenge naza boye soki namoni kaya kolobaki mutu oyo akozwa traitement epa na ngai te akozwa lobi kote ya koloba te ndeko nga namoni ke kana na yo nga na kokokango te yo liaka mbongo bato musu te nde bamsu lelo oyo bakoma kobenga soki babengi ye soki apesi banini ebele bapronostic ebele après lobi akangi ba telefone na ye bambongo wana nga naliaka te parce que nzambe alobi ke bal tusiruna alhayata aldunia wal akhiratu lkhairu abqa. Nzambe alobi ke bato bazolinga dunia soki nga nalingi nalinga dunia makasi ya kolia bambongo bato o bakozwa traitement lobi kote wana eza kaka kolinga mokili mais na paradis na kozala na place te. Mais il fallait ceux qui muto aye kozwa traitement azui aye kozwa lobiko epa na ngai asali dépense na epa azwa lobiko wana. Vous comprenez très bien parce que nga musala nanga na yebi mutu oyo maladie eza intel ataza musika na kozwaka kombo na ye na ya mama na ye na koyeba maladie oyo ezotungisa ye. Tolobela makambu wana après tokozwa susu ta mususu na yebisa bino ke imam azana ba facette belé moi molili ekoti mbula pe zali awa Kinshasa migolo ba mbula ezobeta moi mingi to profiter pe na kopesa déjà ba meilleur ve na bato nyonso ba message kolanda biso ba meilleur ve na biso zo banda liboso à mon papa à mon 2G à mon cordon Lugman Moudingumba so babi otanga bien donc formation à bien ISTG de vraiment zali na Bandal donc avenue Mbavu 3800 Galaxy Kara, donc bloc Nangambo ya Sinkin, non loin de l'église Fayana Wenze ya Sinkin, le vieux Babimboli, agence Badem au Versi, au Ezaraso, au Zubilo, comme ça n'apporte un dakou, meilleur vieux, meilleur vieux nayo vraiment, mon vieux, malgré moi, Miko Lebele, meilleur vieux na grand frère propre, il y a Jolie Mabeka Mokonzaren, Katia Mabeka la star Cayenne, Diama Vert de France, petite sœur à moto, famille Zalara à moto Bendana, Tozongi Sayo Salanga. Moi c'est mon Mikolo son akomelio on répondrait meilleur V na masa nanga Emmanuel Moussafou meilleur V na masa nanga Ravel Boyenga o vraiment na lobaka mingi te merci na yo na ba encouragement na osala ke lelo masa na yo asimba pe micro meilleur V na Rachid Nyongo meilleur V na ya Kabo Mwamba autorité morale à Bana Chango meilleur V na bato baza vraiment ebele moi liste ekozala moi ebele vraiment tozwa moi temps ya kosala vidéo mobimba po na ko remercier ba abonné fidèle na biso bazalaka na Info Plus merci vraiment na confiance au bozo pesa biso ba critique na bino ba conseil na bino ba suggestion na bino ba commentaire na bino et ça la biso tozala bien vraiment Imam Hassan Abdul Rahman tozana ye tolebisa bino ke tokozwaye vraiment na facette mosusu a promettre bino abi tout émission zoya wana kozala catastrophique na yebité a rolobela nini vraiment imam tozokende déjà na suka na bayonyo so balandi biso synthèse ya mayo tolobeli lelo ozo promettre bango nini ngai nazo promettre bango et pas bato o bakoyepa na ngai bakozala décité de liboso ya mibale biso tozana ba dimension ya kosala ba produit na biso ata kolobake bandoki ya Kisasa mobimba basangani ya kolobake bakende pa ya Intel soki mutu ateka produit wana ya prière ya makasi okokuta bandoki wana na tongo okokuta bandoki wana na tongo parce que tozala biloko o eza na efficacité makasi ya kosalisa bandeko na biso parce que tozana besoin ya chômage ya kindoki et diminuer na Congo tozana posa ba maladie bazala muke nde tozana posa ko trouver les bango solution ya kolobake bazwa kimia na mabota na bango soki mutu abota kate soki aye Nzambe akopesa biso pouvoir na bakisi na biso na prière na biso mutu wana kozwa
guérison na bihaki ya nzambe. Maintenant numéro na biso eza 085 68 97 991 085 plus 243 na bayenyo so baza libanda mboka plus 243 85 68 991 wana nde numéro na ngai ata oza wapi soki oza na posa ya kisi tokotindela yo kaka ekokomela yo na okomona ka réaction ekozalaka lolenge moko na ngai naza awa yo moko kopesa batémoignage ya malamu parce que oyo ya biso eza kaka ya bihaki nzambe nde apesi biso connaissance wana kosunga bato surtout nde mosala na biso wana. Merci, merci vraiment na Imam Hassan Abdul Rahman. Merci le tous na Mohamed Biaki o asala ke ngai na Imam Hassan Abdul Rahman to kutana alhamdulillah ndenge ba musulman ba lobaka meilleur vœu un grand frère ya Mustafa Kobange on a lobaka salam alaikum na ko bossa na rayote mon vieux vraiment Ndoi meilleur V na Kaluji Konde petit frère à moto talaka na ibsa non contrôler ba faire ango meilleur V na Jobo Kebokata na Cape Town meilleur V à mon père biologique papa Adolphe Malembe meilleur V na à ma maman maman Bernadette Wanginavo fier de vous botala mona na bino vraiment to meilleur V na ya Nathalie Mpaka Ngoma na Nathalie Mpaka Ngoma ona isa baduke avant ba yeba ngai yo yeba ngai vraiment grande sœur yo zali to kutana na numéro mususu na Imam Hassan. Bye. OK.